Sona me comme on va niveau exagérer nous allons nous oba. Kuma pose. Donc on kuna yope. Yango makelele nini nibino luzako tena ndako. Lukuvanda ta malamu tena kati ya ndako makelele na makelele. Papa kasi mutozo bangala lia fufu yeza na respect na ngati poa. Yope banga kaba yaya na yofu makambu ya fufu wapi yo. Wa yala kina sana. Ngamu tunadi yake yangu. Yo ni kamu nini ya? Eh? Dala kimbanseki eh? Kasi bala kai mbolinga ko saleni soke mutalia kango. Mwana mubimba kutu blues ya lati ya mama na ye. Kupegwa na yangai. Nani pesi yo permission ndo atakupegwa. Nzambe mwana yo nzambe. Mutu andoka yo na kanisa akufa eh? Kwa sokia zalaki ndeba bonge siyo. Mwana yo ngana akuyiba fona yete. Mbongo wano zwaki wa. Justement problème ngana. Yo zo tuna choko papa mbongo zwaki wa. Yo tuna kibi boso. Mbongo yo watu laki ukindaki kusumba biloko te. Uyibi kwa mbongo wano ya nani apesa kiyo mbongo wano. Akulaki sameno mwana yo nzambe. Andro, basta sabi. Minu baka nanu mbongo wano zwaki wapi koyo. Mbongo ni lwana. Mbongo ni mbongo. Makambu ya mbongo yibungi la kabatu. Ozi mbongo wapi? No, ngajalo bakasi. Boloba. Ngajalo laseka. Baby mkola mbongo se, bamuni ngola utaka mbonga beka kumbozo la mbonga papa. Yope mbongo ya batu tiwa. Papa ngana ibiseki na zaba problem na ngamo ko boye. Bongo na mbongo ya batu payi wuti uyibite. Mena ndenge ke boso mbongo yo. Yo, mbongo wano uzwaki wapi? Kuduba nanu. Kasi ni boso ndiye botu na ngami uwezi ka mbongo. Bongo ya bila babosa ni makamunete. Bongo ni kaka na mbongo bokamati bosu yango. Sutu inga ndengi ya bandaki kulanda mbongo wane. Il y a aussi à dépenser bon. Oh, mais il faut la dépenser bon. Kasi basi mati mbongo wana uzwaki wapi olobi nanu te. Loba uzwaki yango wapi? Mbongo wana sikoyo tala kendaki na tongo pa semeki sikoyo pe semeki azi mbongo apesinga sikoyo alobi naisa yazeke sikoyo soki yazeke alami na midi sikoyo yakoya na kamarade mpo baya kolia te. Semeki na Luka mbongo wana uzungisa. Oyo ngana zwaki na bumbaki. Kende kuzwa mbongo wana tusangisa tuzungu. Mosibo ngana nuzwa mbongo. Toko milavu ni sika li mukia yi. Bobote sa mbongo wana tupeleka mbangu ndenge wana. Mais yanga soba. Ote pase ndenge nini ya. Mbongo ya batu bimisa koyo. Yayo. Yayo kusala mukolo nini bisutuje. Makambo ya tsoto yo. Kasemeki mutapesa ingati. Mais yo semeki yango zobenga. Donc tipo. Musala na yena tongo nyoso kukendaka kuna pona kudia mapa. Kunu mbongo akukonda yako ya munene. Na tongo akakumeleti na mini wizidia na poko ni suswa zako ken. Yo mwana yo penza ngana kubuma yoyo. Kwani ndo kamata kimbongo na. Mais ngana lovaki, mais est-ce que tu as dit que tu étais célibataire? Parce que mingi balingaka ba célibataire te na le Ah oui, il est le pango ne bosso na kane ko tuna kona ba oh non, nous on a trop de filles ici, bino ba célibataire, vous avez trop de petits problèmes en tête ngabe. Non, pas lingité. Parcelle msusuana, la maison était là, mais garantie 1 an. Garantie 1 an. 1 an. Or qu'ici il fait finalement c'est un commerce ou ndengeni liko? Ah ouais, papa c'est 3 mois. 3? Moi de l'autre côté c'était 4. 4? Ouais. C'est encore bien. Alors ici, donc... Il y a une maison de 2 chambres comme ça, c'est 600 zaïr, ce n'est pas... Garantie 3 mois. 3 mois. Ils ont la chance, hein? Non, papa, on a vraiment... Très bien. Ah, et puis, on va habiter Bazate. Non, il est pensionné. Qui est ancien combattant. Ancien combattant? Comme il vante ça, 40, 45. Tout, il va 40. Oui, mais vous voyez que ancien combattant, on a pas de soldats. Net bango vraiment, vrai soldats. Parce que, mais ça, on a pied ni en kilote. Ça y est, tout est là, Ah bon. Mais sinon... Bien. Qu'on soit na tête, non, d'ailleurs, il n'y a pas de petits-enfants ici. Je suis le seul locataire. Vraiment, tu as la chance parce qu'ici, à Kinshasa, pendant qu'on soit logé, le monde est bien. Il y en a au moins dans le pango. Il y a moi, il y a moi, il faut aller à 15 mètres. Finalement, au monde est locataire, comme il est esclave, vraiment. Il est prisonnier. Ici, on ne ferme pas la porte à 20h. Il y a le pango. Il y a Canada. Ah oui, bon, ça va.
Et puis comme il y a la buvette en face ici, pas de problème. Tu vas te distraire là-bas. Mais... Tu peux encore ajouter. Yo, je peux s'en aller à manger. Manger, dis-moi, je suis célibataire. Oh, dis. À l'école, mais ceux qui jouent, on cuisinier, on préparait tout ça comme... Non, j'ai un peu d'argent. Je crois que... Ça, c'est terrible. Est-ce que Gimbongo? Bana mkula lupango sana, bana mibale ya basi. C'est son père qui prépare d'habitude. Ah bon. Oui, 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 oui. Viens. Oh. Le mec n'a eu. Un karatéka ou quoi? Ah non, moi nakula lupango. Mais il est complètement dingue. Il est dingue. Viens, par hasard, yo, on va carrément nous venir fula d'agi yo, hein. Yeko, kaka. Comment il est toujours comme ça? Ah, talala, alors pareil, talala. Ah, ça va vieux. Gana sana voiture kuna. Oh, aussi, j'allais le relais aussi. Ah. Mais vraiment, ce garçon, il est toujours comme ça. Viens, dis-moi, Bonbon, on a fait ça. Quand dis-moi, dis-moi, la tigre, là. Ngam. Ah, bon, viens, yo, je dis, On a tenu un bon, on a fait ça qui est bateau là. Mais ici, il y a un petit train. Il y a un petit train. Siko, tant qu'on fait un bon, Siko n'a pas si. Mais Siko, il parle, comment dire? Donc tu es habitué ici. Il vient ici à 5h30. Siko ici. Siko, n'a pas déjà fait à moi si. N'a pas d'aller en bête à balle. Bitou, maman, vous êtes venu qu'on a la gare de balle. N'a pas la taille, va casser les mains. Tout dinga. Mais n'a pas petit maman. Bonbon, on fait ça qui est battu. Bah, vu qu'on a nangaya, on a so on a dit on veut la zo ya inga. Asala eloko bacha au bête maman. Mais yo petit, est-ce qu'il a mangé ou pas? Parce que moi, des discours comme ça, c'est la plus ça une diarrhée de mots qui... Putain, il y a un cowboy. Vraiment, une diarrhée de mots. Il vient ici à 5h30, il raconte des histoires sans tête ni queue. Mais comment tu... Papa. Mais yo là, tu as médaille, na yo te. Wana na luata kamukolo na zari ne sengo makasi na luate yana. Il y a donc le 11 novembre. Nzutu izana no makasi. Tala pension de na zari na. Ancien de sayo 40-45. Papa. Papa, oyo. Bah, kulutu na biso, letu bano kotanga bango za liboso biso na sima. C'est ça qui avant. Ilongiza kumona na na mandevu lukukani penja. La commerce extérieur. Ça, on a département de commerce extérieur. Déjà des malades. Papa, soki na yakia wa papa dimisangai. Pamba te soki di kambwizadi malamu tu yokana tusukisa yango malamu. Mbongo wana na yibisa kayo malamu. Mwana wana kimbatseke kutinda kayete sukutana dikambu. Luba na bakulu upesa kana mwana kwana te. Mbongo pesa ki yeso ki balamba biloko. Nyoswa bebe se yango. Papa suli yango? Nyoswa bebi sina kusumba biloko na ye sakani na mbongo nyoswa. Yangu wana papa na ye na senga budimi sipayi na yudimi sanga ndamoko na kufuta mbongo wana. Oh papa, il y a un problème te. Tika kaka na la guerre. Oh non. Ye, mui yo mogelenga ya kawa. Atika gele msunda ku. Il y a un problème te. Ikambute papa. Yango kaka na yake na yibisa yo. Papa mulangino na kutinda, na utika ngamoko. Yamasanga? Eh. Bongo tinda na yibaka ukutinda langai. Ah, mais yo vraiment, c'est toujours comme ça ici. J'ai remis 200 zaïres. Je vais faire ça. Faire ça, là, babiloko.